bazo kende mboka se kei ba botili biso mboka ba cimetière infiltration yango les salam et donc tozanga na posa justice na biso batu komba mone bazo teka yango batu wana bakende se présenter la justice ba kundaka batu nsoba bomi mutu ba okunda ye na ba cimetière oyo na ba cimetière oyo bandeko na ngai biso moko ba congolais toza ndenge nini toza ndenge na moko na biso moko bazo kunda biso ba botu na biso mabele oyo ba cimetière bango bazo kimila bazo luka cimetière oza non enregistré cimetière bandeko na ngai tala ba oyo biso ba congolais tala biso ba congolais o bazo kuna siko bazo uta wapi mutu biso na ba village de biso natal siko bango bazo ba village ce sont les étrangers ba rwandais ba burundais ba kenyens ba zakuna baso mabele wa bakoko na bango biso bakoko na biso yango oyo mabele yango bakoko batika yango zo ndako ezali te siko bango ya bango siko bazo kosomba wapi ya bango ba paya bazo ba congolais te un vrai congolais akoyo. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alimaka na bonela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumi ya suayete o. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama. Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bana ya Congo tolobi bonjour bonsoir na bino surtout na mokimo mbesika wapi bokozali baku ya kolanda biso na kati ya antenne na biso na Diamant Noir TV toyebi que makambo ezokende mabe na mboka lelo tozolela mikolo surtout toza agressé koto tozolela pepe congolais zolela tolingi changement kaka na kati ya mboka yango bokomona ke tozoyamba bandeko toza ndeko na biso toyebi malamu na Diamant Noir TV moto représenter lisusu mingi te ndeko azoloba mai oyo eza motuya tolanda ye to comprendre nini oyo amemeli biso message na ezali nini na oyo etali RDC etali yo ye na ye kuna avani na sima pona bozolanda biso toyoka message na eza très fort kota na émission partager vidéo ti la biso j'aime belé pe toyamba ndeko Jean-Paul oyo azana biso elongo toyambi ndeko Jean-Paul tolobi bonjour na yo boni santé lo kaliboso bonjour. Bonjour maman Diamant Noir. Bonjour santé ndenge tuni santé eza vraiment malamu te na koyo koloba poso na bi santé eza bien nazo généraliser donc santé eza bien te concernant ya makambo zile kana mboka na biso donc yango na tokolobela lelo po ete oyo ezoleka na moya lelo na 21e siècle ezala ekutu bien na ntango akala na ntango na biso tokoloba boyi makambo ezosagrave on a lekaka ntango nyonso tu nalobaka na kolemba te mais sikoyo pena bato okende bapoint penza culminant oyo pende se ezosala ke mboka na biso ekende meke oyo okende ntango toza na bomoi ntango toza na vivant ntango mpe biso moko tozomona donc mpaya kolonga biso te yango wana makambo tokolobela lelo ndeko na biso tolobi kaka topresente mwa mbangu tolobi ndeko na biso Jean-Paul bakongolais bazolanda yo na baolanda nsima bacomprendre bayeba Jean-Paul aza pena nani asalaka nini po toyeba juste na Congo tozotuna juste Jean-Paul na Congo azali nani asalaka nini. Bon ngai nakoki koloba nazali congolais. Oui. Donc nakoki koba biso toza ba congolais mais biso penza ya ngai penza nazoloba boye eza depuis ya Congo d'Antotela. Congo d'Antotela koko na biso nzoto neza na Italie depuis 1608 bandeko nyonso oyo bakokota na kati internet babeta Nsakonevunda akufa na 1608 nzoto na ye ezali na Rome ti lelo oyo donc descendant na biso ezali Ntsaku kokela na ezali Ntsaku yango wana Nsakonevunda ezali koko na ngai nzoto neza na Rome premier noir comme na poto na ba Afrique nyonso na royaume Congo akufa na
8 nzoto ne ezati lo na Rome yango wana sikoyo biso sikoyo tuzaba descendant wana Congo ezalaki moko ezalaki mibale te Congo ezalaki moko à partir ya Angola na Congo d'Antotela tina Gabon sikoyo tangu bamindele baye bakabuli Congo ko misatu na Congo misatu na sikoyo Congo liboso Congo d'Antete eza na Angola Congo d'Anzole ekomi biso na Zaire Congo d'Anzole Congo d'Antatu ezali Congo Brazzaville bandeko na biso balari na bandeko na biso na Gabon bamiene bavili sosole bayombe tozaki na bango na royaume moko na royaume Congo le royaume Congo ezalaki na Angola tina Gabon yango wana lelo oyo tokomi na Congo biso capitaine na biso liboso ezalaki Mbanza Congo capitaine na biso liboso bakoko na biso banaki kolonga ekola Kisasa esalamaki nanu te Kisasa capitaine na biso mibale ekomi Kisasa Congo kabalaki misatu Congo d'Antete na Angola Congo d'Anzole comme na Kisasa bakoko na biso bayebisi bango kelo komba kabuli bino boko kene susu na Mbanza Congo te sikoyo bokomi na Kisasa bokomi na Congo d'Anzole ngona capitaine na biso komi Kisasa sikoyo bandeko na biso balari Congo d'Antatu capitaine na bango komaki na na Gabon capitaine wana bakomi Congo d'Antatu yango na sikoyo biso za na Congo sikoyo tolo baboye mama mabele nyonso mama mabele nyonso ke nalobaka tout le temps nalobaka tout le heureusement président de la République ye moko ayi koloba yango pour makambo justice mais munguna azokotela biso quand amoni justice na biso ezali bien te amoni toza ba faible ango munguna azokotela mama Gisèle mboka na biso nyonso ekei nga naza congolais na botema na congolais na lobby entre temps na Europe awa na tinda biloko na ngai na mabele pe na tinda biloko nyonso kolakisa nyonso za détruit batie baote bandako na bango batu bazolo bazali siko mboka nyonso ekei entre temps batu oyo bazokoteka oyo bazosomba yango ce sont les politiciens ba politiciens mutu bazosupporter batu wana ngona tukoloba ba politiciens la fa ba monana na ba garçon ba tekaka yango siko ba garçon na secteur bazoluka bango bazokima na chef de territoire azoluka bato wana bazokima bango motema na bango ezali na parquet pour na bavocat wana sikoyo nde bango nde bazokoteka mabele bango bazoko encourager bato wana mais pourtant chef de secteur na boko azoluka bango bazali kokima yango wana président de la République na autorité bobenga immédiatement par na sengi bino na forcer bino te mais bobenga na parquet na bobenga na secteur a boko na Mbanza Ngungu na secteur a boko bobenga na territoire ya Mbanza Ngungu chef de territoire bobenga chef de secteur bagarçon na bazo kima mpona nini botema na bango za na parquet pona parquet et pas makambo so zali pa bazo sala ba cop et pas bango bazo kutana na bavocat na baotek bazo pesa bavocat mabele yango la siko mboka na biso sekei yango makambo tokobelo mama Gisèle Congolais merci tolandi ndeko Jean-Paul tango lobi ba Congolais ba comprendre te lelo siko to liko comprendre expliquer biso likambo yango ezani parce que to yamba déjà mingi lobi ke na Congo central bazako koteka mabele na bino papa na chef coutumier ba kimi ba na kati ya mboka donc ba entouré kota nyo surtout bazotia ba ni to linga to landa no image pour expliquer biso ba image wana elakisi nini to banda na image moko o expliquer biso yango enza malamu to bandi na image ba yocha liboso mboka apana yango ba yocha liboso mboka biso eza na kati kuna moyena kendeza te donc petit kotasi apana ba komi fondation Winner International na liboso mboka oyo mboka na biso yango na ngambu nito lobilaki dans quelques mètres na centre na ninga boye quelques mètres na Mbanza Ngungu kotoyo kisantu mboka yango tozao e bandi ko yokotila biso ba pano quelque part ali boso bazotsa deja ba pano liboso ya ndako awo bosa mboka ne lobaki mboka yango nyonso mboka na kacha mboka ne tozaboe alors oyo mboka bango baye bazotsa deja ba pano liboso ya mboka ne tolakisi bino
liboso mboka boza na route numéro 1 matadi na Kinshasa route numéro 1 boza na kati ya mboka bapano yango na bazotama ya moko bamisu batiele yango kota suka moyo kote eza te parce que kamwa mai nano eza awa na kati kuna moko baye kotiango kota se kuna balekisa yango suti na kati na batie 3 pano awa liboso mboka. Alors atoza na mboka oyo nyonso mboka na biso nyonso mboka oyo. Alors bakonza mboka tozobelela chef de l'état tozobengi tosuki na nuana ndeko Jean-Paul totikeli yo maloba tolandi ba image tomoni ndeko ndenge azoloba explique biso yango eza likambo nini po to comprendre maloba eze pana. Merci mama Gisèle. Bino moko boto mona ye moko boto mona mama Gisèle mboka national numéro 1 badu bilanga déjà mais siko na lobaka bazaki na bilanga badu nyonso siko ba espo tina mboka mama yo moko bandeko ba congolais nga mutu lokola nga nazoloba penza boy na lobaka bandeko na ngai siko utala yo moko bomoni pano bomoni siko biso siko toza banani batwana bazosomba sikoyo bapaya bandeko na ngai bapaya tango bazoya na Congo Central bazovwa na hotel hotel bajipa bandeko na bango bazotambwa nango bajipa sika bazouta na Gombe mais siko mboka nusu yango mboka nusu ekei bandeko na ngai nalelaka bomona ngolo kula liseki mais siko moni mboka na biso yango ya baye bona siko tibu na kata mboka bakangi mboka sikoyo bandeko na ngai batu batizosoma yango ce sont les politiciens oyo bazouta mingi na este bapoliticien baza kuna bavandi biso na basénat oyo bavandi biso na baparlement oyo baza na pouvoir bakocorrompre bazopesa batu $15,000 bapesi yo $15,000 yo bundela biso mabele siko mutu wana ye na liboso bandeko na ngai oyo atangi mboka na biso wana apesi garçon moko ntimba $15,000 garçon la sikoyo ayepa papa apesa papa $3,000 papa alobi $3,000 zopesa ngai ya nini alobi mabele on a teki yango $3,000 na yo papa alobi yo so mtamboka na ngai te ndenge nini opesa ngai $3,000 papa alobi na kozwa mbongo te et pourtant mboka no sekei moko biso na posa mbongo ya to la posa mbongo te siko baso luka bango bandeko na ngai président de la république papa Mboso nalobaka bandeko na ba congolais na yo sabino yango bomoni siko apesi mboka wana kaka te bomboka nyonso bazwi déjà bomboka nyonso mama bazwi soki bokei na ba l'état kei ya komona bandeko bakomba combien de mboka chef de village bazoboma bamboka bazojwa bozomona bino moko bapano combien de pano ngona lakisi bana bandi émission oyo zeli bilanga mama tikeloba mama pardon tikeloba 6 ans 37 ans obitoko boye bato bazoya kovuza kaso baye bavuzi bazunda kumati bana o bazoteka bazoteka mabele bana ba 36 ans 37 ans 40 suka mais koko na biso déjà azobeta déjà 89 ans aïe Makamutu azalaki ex chauffeur ya président de la République na parti abako Mobutu mais bazolinga kopesa raison te parce que ye aïe biku makambo bela zo expliquer Makamutu oyo mamanioko bozo mona o manioko mais tala muntu azunda kuna ye kutana katikata manioko siko biloko boye oyo ozana bilanga na manioko akosepela ne loko boye boye na passe ezana bilanga boye ombe manioko na biso wana kuna bozo mona ndaka bendie bakota indikali babalisa biso pesa ba 40 hectares awa baloba ko dédommager biso l'état la nlango te tilelo siko to yebite to komina suka batu banda kokufa na bango to ndenge nini vraiment nakosenga le chef de l'état mais c'est le gouverneur du Congo central chef de territoire de Mbanzangu c'est l'état tozoganga c'est l'état parce que to kokate mabele na biso kende tanke tozana mikanda na biso tozana makambutu batu kutu ba témoin baza o bande ko sala banda bazala ba jeune fille ba komba koko bazoloba abeli na biso pando mona makamba bobite me mukazo kota azopanda na manyoko azobenga na batu bakota bilanga te azobenga na batu bazoteka mabele na Congo Central inégalement batu be bazoteka la mabele bazoyeba na te bazotaka wapi baza batu wapi tozodéclarer chaque temps bazoteka mabele bazoyeba na l'état zolanda en tout cas tozomona c'est trop c'est faut débouiter dans un mois abo yoka makileta ngi batu bakufi dans un mois soki likambo oyo balandela ngote oyoka batu bakufi koto ebele ndenge tosala na bobondo nani chef de l'état
alinga ko malisusu na mutu pasi na niveau ya Congo central parce que mabele ezoteka mabe mutazana mboka na azali ki yanke aye azui pa na bino pe bolinga ko bunda te bozoke funda fale ba peso reso na mikanda no na ba reso no na pena ba témoin na yo bazolinga ko pesa reso te na moni peut-être comme na makambo ko boye ozi mutu peut-être bo sala ni mabe peut-être wana leta ko zwa ka moi solution bango parce que biso ne surtout te tolela kana ba compagnie ezana ba misusu bazotanga na mbongo ya bilanga ezana ba misusu azolesa population mwana na ye bazouta kisantu mbanzango na manyoko siko bino so boye ko somba bozu osombi exemple 30 hectares ozo kanyango batu basala te ozolanda batu okota basolati na zamba kolanda batu basala ka babilanga po bakima teretika na vide ozo moneza ki babilanga batu basoda so bakoti kolanda batu na zamba so balesi bangombo okota tina zamba zoya kolanda ba jeune tutututu ona nini batu batika mabele oba manyoko nyonso ba destruction mesha bazosala baso bakoti batie bandako vraiment merci soki bakozwa solution te na ebite soki kezala ndenge avant c'est là de mission to lo voilà ndeko alobi totikeli yo maloba poto nini ndeko azoloba likambo eza mama minene mambo zoloba eza mamba somo mais tozoyeba te likambo nini fallait changement kota parce que bandeko kozoba ndako boye mboka mombero kende soki Congo central ekei malobe pa na ndeko Jean-Paul panzela biso penza makambo ngo ndenge ni ezoleka poto comprendre la justice bozosala ndenge nini bakongole bazolanda yo tozoyoka yo na ndenge oyo ndeko alobi. Maman Gisèle, Maman Gisèle, incroyable, incroyable. Na 21e siècle, yo. Tiens là, Maman Gisèle, ma cambozo le kana est maman. Et comment il compte déjà? Je me gozo mona. Na combien de temps na l'écran de la mission? Bande kunanga ba odombo, bande kunanga ba buketu, bande kunanga ba commander so, bande na lobaka, attaque président qui se dit mon président. Le président qui s'était du Chilombo. Vraiment, il y a un président, toujours l'eau pour nous battre, aujourd'hui la paix. Mais quand on est la président, na tizo titoyo yo tozo forcer yote. Yo mgozo le mais biso ban tozo loba Congo central les autres kende. Ba comme on chef de village, yo mgozo mona ba image. Les garçons bazo luka bango bazo kima. Chef de secteur, président de la République. Oh yo moni mama Gisèle na oyo. Oh yo yem président chef de groupement. Koko na ye o a descendant na ye o a kala. Mikande zali yes quoi remplacer juste comme avoir pris sa autorisation va te mabele oyo comme on a Zawa Jérôme bien nous avons couvrir et pourtant ba mboka ba tezo te kama yes ko ya so de coopérer na ba cimetière so coopérer pour ba kanga été mais l'état na biso bon dans chef de groupement oyo comme on a Zawa Jérôme ye mutu azo pris sa autorisation mais là illégal mais ba kokufa siko mboka ni so kende ye azo kima ne bazana na bango nyonso bazo luka bango na territoire bazo luka bango na secteur bazo kima tena ye azali azo kima na secteur Maman Gisèle bande kuna ba congolais kuna sengi kaka justice na biso bato batekisa to moni bango ye azali chef na bango ye aokima na secteur oyo komone makukwa oyo amemi moto oyo makukwa oyo mususu wana komone Zawa Jérôme mususu Maman Gisèle so ko la kisaza lipapa oyo Simon azo bango lonso bazo kima na secteur depuis que président le baki makambu ya justice siko bazo luka bango na secteur bango motema na oyo mwinda batongili oyo za ndaku ya mutu ala te koti chef groupement batongile ndaku oyo ne oyo ndaku batongili ye batongili ye ba paro ba sombi et pas na yalo na kadiamba na diamba wana ba pa mutu bazo uta Kenya bazo uta Rwanda bazo uta na Uganda bango balona kadiamba wana consonner mokonzi na biso moko ye mutu azali propriétaire diamba wana bon autorité na biso bango batu bazo sala mobulu ozo mona bazo kangama na est kuna eza ba autorité na bazo kangama kuna ndenge ko na Congo central babike na Congo central tozala mikonzi te ba Congo bango na yebite Maman Gisèle ba Congo pone lo kolinda basala na gouvernement mais Maman Gisèle gouverneur a rosala nini bato ba o akala o bazaba mikolo o bazosala ningo na mandeko na so bazuta est bandeko na biso bazuta est mais gouverneur musana ini mais c'est comme to lobaka mazi so na so baboy bablon so batini za kaye batini na kabango fo bazala biso ezali Maman Gisèle bato wana na lakisi ba mo na secteur
Batuana, na soki batuana bazwami na bikonzami bakozwama. Ba garçon lakisi nyonso, alati lipapa, o alati lipapa, alati sakodo. Aza mauvais Mama Zizel. Azotaka 5 villages à battre. Ye Simon Oyo, ya auto ataki 12 km. Mama Zizel. Le monde est musuba dans le cas de Moutoulo a kangi 12 km. Garçon mtate 12 km. Garçon mtate qui est lié. Garçon Oyo 12 km. Si on va faire une ça la Kingakati. N'était pas revu boy. Il me repense un président de la République. Instruction zali batouana baza kuna o balona kadiamba baza batunaye. Yezeye depuis kala. Bon, Yami Balé, Nemi Moulania. Garçon la femme oh on voit na moto. Mba kopérana Naomi Moulania. Oyo. Naomi Moulania atangisa garçon pour 5 mois auto bima. C'est quoi bazo tika kaka mabele, bazo tika kaka. Bon, à part ça, batu bazo couvrir na hôtel, bazo ou étranger, bazo na hôtel, sur ba du village, ba pèse pas bateau bazo yawana. Ozomona. Bateau bazo yawana Mama Zizel biso na Congo central, Congo tokolela. Indien balaksi na Zamba, Indien oyo nda yo kutumanda kuna bilanga. Il faut pèse biso mbongo na yebite ba facture wana ezali. Faut dédommager biso mais si l'autre on va boy oh protocole d'accord oh tu as d'accord so ma on a likolo Mama Zizel bazala ki 4 personnes na 4 personnes wana sikoyo 3 personnes bakufi oh atika li wana a formé groupe so groupe wana ya formé bazali ko luka bango na secteur bazali ko luka bango na territoire chef de territoire la chef de secteur bazo luka bango bazo mwana te. Et moi, les Cambozali, l'état la biso. Na l'homme sous ton lobby, ton moni, va te comme un belé. Batouana, si on est bala supporté, et pas un politicien. Mais ce qu'on veut, on a pour ça, Batouana, biso, c'est l'état. Batouana, batena secteur, batena na chef de territoire, baso luka bango, mais baso kima. Bango motema na bango, et ça na parquet. Na parquet, kuna ba baby ke, kuna ba coopérer kana parquet kopesa makasi Mama Zizel. Mais heureusement ba auto changer ba juge to kotala siko semaine to banda to ke na bango sur la parquet. Mais baso kima. Bikamuzali wana Mama Zizel biso to ba na miketo moni bango déjà bato ba auto kama belé ba monani. Mais baso kima. Yango te leki na émission oyo bandeko na ngai ozala kisasa ozala suki wapi. Ah, garçon Timba, Mama Zizel, moi, mon garçon, pas même 40 ans, a teki 6 villages, baso lukaye garçon, baso lukaye Mama Zizel, baso kokima na secteur. Pour secteur, mtaza makamba belé, secteur aibi ba village, na territoire, mais baso kima. Likambo zali wana président de la République, Papa Mboso, Papa Mbaret. Oh, Mama Zizel, ntanza baso kanga za likolo na Seigneur Jésus. Mon garçon sont mon 6 villages, batwa lo baba lo baté. On dit bato qui ma village? Ou la ba fille mon la ici. On yo ki ba kambo balobi non? Bato bazo ki ma ba sora na ba jeep. Na ba sora na ba jeep. Na garçon na kati. Ba na ba pancarte bazo poser, muka lo baté. Hein? Yo na yibiti pena tonga ya ki papa ki seke de tonga ya ki seke de Tilombo. Bon pour les yomo bazo ba même sa réputation na ye. Il faut agir na Congo central pour ça. C'est que Tilombo, biso na papa qui sait dit, papa qui sait le père, tu dois supporter, tu veux que celui il n'est pas à du pouvoir, tu recommandes bien, tu recommandes kimia, mais au contraire, il est pèse, papa qui sait dit Tilombo du pouvoir, mais au contraire, on n'a pas ce que tu connais cas. D'accord, papa Mouto, ça qui bien, d'accord, papa Kabila, Joseph Kabila, tout ça qui bien, Joseph Kabila, qui a autour de l'Ongo, en 2018, voilà qui bien, mais na moni batouana nde wakalande bayebaki batio bazo koselande bato UDPS ba même c'est une réputation président qui sekedi ba même c'est une réputation président qui sekedi bato akala wana nde bango nde baza na CCCCC yango na ba politicien o akala Jean-Paul Kende Malembe toyebi keza mambu ezoleka na mboka ezosala mitema pasi Kongo ino salingi teke mboka na ekatana mais tolandi malobata mozolo ba mwa muke ozopesa message na ba Kongo mais ko épargner Kabila te parce que tout chose épargner Kabila ça biso malamu te donc le baté que mais Mama Zizel il y a on a lobité ndako nous comme ça fatu yeba pour Naomi on a vu comment Naomi Mulania
Comment Néomi Moulania, Garçoana, on t'a calé non Maman Zizel. Président Kabila, Bilanga Diamba wana, Izalaka Kombo na ye. Bilanga Diamba, Bilanga Diamba na tête, oh Bilanga na Maman Zizel. Na tracteur comme na somba qui a parti à Belgique. Na sombi tracteur on a tini, c'est ça la Maman Zizel. Na sombi yango et ça mais je pense pas bon nyon sur ma banda. Ba ça zamba boy. Ndako ezate. Mais bango soki na osala bilanga kaka bilanga ba ko tia ko détruire bilanga. Ngo na ba facture wana moni, soki ko tia ba facture wana soki film aussi ya tracteur. Si vous le bilango nyons tout, manio ko zali nyons, ba baby za nyons. Si vous bilanga to lia ndenge nini? To vivre ndenge nini biso ba congolais. Ba paya, vous êtes congolais pour ça, les congolais boy. Ce sont les étrangers, dans le bien bien Maman Zizel. Ceux qui battent comme étrangers, on va faire la boue, bah vous nous sommes pour lobby, bango bazo compte déjà, si vous place à boue, nous sommes vivre n'engeni. Donc on est wapi, donc on est wapi bande kuna ba congolais, nazo les rapports bino ndeko na consacré, nazo la savino ba mboko na bana ba depuis kala. Président de la République qui s'est dit pardon à Sengi yo président Nangaï, pardon. Yo peut-être yo on luka solution ngo lobi que justice est malade. Oui, président de la République. Justice est malade, cher président. Justice est malade. Vous êtes congolais comme tozo mona. Vous êtes congolais tellement va place à boy bilanga boy, c'est développement cher président. Votre gouvernement to des bino. Ba fufu bimaka awa. Et que ça. Mais si vous avez besoin de joie, si vous avez besoin de congolais, vous avez besoin de yango, vous avez besoin de toi na poto, vous avez besoin de tu as besoin de tracteur, tu as besoin de tracteur, tu as besoin de faire. Tu as besoin de besoin de cherté, tu as besoin de biloko batité, tu as besoin de poto, biloko na biso na poto, to tanga, to sala, to biloko na biso ke liboso, yango to sala. Mais si vous pas vous sala ba village de natal. Si vous avez besoin de village, ce sont les étrangers, ba Rwandais, ba Burundais, ba Kenyans, ba Zakuna. Bande ko na seli mino pardon pour na mno quelque part mon lili oyo yangwana mais pour mon lili bano kota déjà nazala kata vatila ndo quelque part no sika ndiko mona aéroport yangwa bo skizinga pona mon lili oyo ndena lobi bande ko na ngai Congo e ko to ba boso na biso Congo bango les gens ba msusu na bamboko na bango ba laksaka bango Congo c'est ya biso nini beza baza mutu na bango yangwana bango ko maso ko na bamboko na biso bango boso na biso mboka. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Solution quand on a sengi bandeko na ngai la sengi bino justice na biso longi moko président lobaki batwana ba monana ce batwana ba monani batwana ce ba monani bane ba okima bango bazo kima bango yero bandeko na bazo kima na secteur bazo kima na territoire bazo luka bango on a ce cimetière mama Zizel batwa aner bazo luka bango batwa aner bazo luka bango bato ane na pona ba cimetière wana Maman Zizel soko za la temps ko ta ba cimetière wana ane rayaki ba cimetière yangoyo bande ko nanga ba force commune yangoyo ba cimetière bandaki na tango akala tango président Joseph Kabila zalaka tilelo bazo kunda bato siko ane raye ay ko luka ba identifier yango bazo kima ba kunda ka bato so ba bomi mutu ba ko kunda ye na ba cimetière oyo na ba cimetière oyo bandeko na ngai biso moko ba congolais toza ndenge nini toza ndenge na moko na biso moko bazo kunda biso bawo moto biso mabele oyo ba cimetière bango bazo kimela bazo luka cimetière oza non enregistré cimetière bandeko na ngai tala ba biso ba congolais o bazo kunda siko bazo uta wapi mutu akosi kisasa ba kunda awa na cimetière na kisasa ezalite mutu akufuna matadi ba kunda awa wala c'est chose des batriques. Et ça va trick bandeko nanga ba bomona biso systématiquement ata baso to mabele ba cimetière oyo batu ba kundaka o tebi mukola cimetière bango bazo aner azo kuluka bateau nyons Maman Zizel bandeko nanga ba congolais aner azo luka bateau yango bazo kima ba yango ba kopanga ba sachet siko ba bomi mutu ba ko kunde place oyo na cimetière oyo eza des cimetières plus de 400 déjà personnes ba kundi ba tena bazo uta wapi. Siko anera ye epote anera mbanza ngungu aye pa luka bango atuna bango batu bakundaka bawutaka wapi yango loko bazo kimila
na bakamba mabele na bakamba cimetière oyo aner président de la république aner benga aner na Congo na Mbanza Ngungu aner na Mbanza Ngungu aner ayaki azoluka bato bazokunda batu oyo awa na mabele na biso moko mikono mbele tokundaka batu te omonaka na butu jipeye bakiti mutu bakundi mutu libutu babongisa na moyi bakunda mutu na butu 2 personnes 3 personnes bayi na jeep bakiti bakiye bakundi mutu place oyo bandeko na ngai biso bakongole toza ndenge nini mais nayebi ke tokolonga bandeko na ngai bosinga le terme so ba toza ndenge nini nga ndeko na bino nazosenga aide bandeko bangai tomona makamba boye te tomona makamba boye te mutu nyonso toaleki na ntongo akala mutu nyonso na mboka na ye ekoba kaka baegoiste baye falinga tobabela munene atobabeli 7 hectares ye sikola biso mboka ye tokoza 5 hectares bavillage ya bato kobotola kosangisa bavillage kosangisa quel système système oyo ezalaka te ela système bapaya kaka alingi aka tokaka 5 hectares alingi atwa 2 hectares oyo mikolo ya mboka biso toya bakongole toyebi te mabele eza ya famille nde nalobi biso toutalela kongole ya totel ya capitaine na biso ezalaki Mbanza Congo San Salvador toyebi histoire wana nde tozali awa tobosanaka yango te te bilanga oyo bilanga boye sikoyo na terre ezosala oyo bilanga oyo terre ngam na tindi apartir Belgique na sombi na tindi kaka bilanga oyo combien hectare ya bilanga oyo ezali 30 hectare ya bilanga ezali awa 50 hectare ya bilanga ezali oyo bilanga oyo bindeko na ngai nalona bilanga oyo me bazokotia bandako na bilanga na ngai oyo nasalisaka sikoyo biso moko tokovivre ndenge nini bandeko na nga mboka badui makambo nyonso badui sikoyo biso bakongole tokokende wapi baso baza bafre bakongole bato bakangami oyo bazokima wana leta jwa bango soki leta jwi bango wana tokolonga mais soki leta jwi bango te tokozalaka na pasi yango wana tosengela gouvernement yo gouvernement bato wana bamonana comme tomoni bango bazoteka mabele bafilme na bango tozali kolakisa makambo nyonso tozali koloba oyo basombi bakolongola bango tokolongola bango mais bato batekeli bango nde tolakisi na bafilme Zawa Jérôme chef de groupement ya Kindundu Simon Manzenza Ntimba na Nsumba ye Ntimba oyo makukwa aza connecté na Nemi Mulania aza muta sud aza muta est pardon bota est bandeko bangai bino boza kuna tolingi kino kota na est bino siko bono ka siko malembe ki mobulu siko kota na west bozo kota boko tona ba garçon oyo siko leta zo luka bango yango na bo suki ya nazo kosa leta jwa bango atuna bango pone ba oteka mabele $20,000 $30,000 c'est quoi mutazu mbongo te o mutazu kimbongo garçon comme makukwa bazo luka bango na secteur bazo luka bango na territoire bazo kima yango na sengi bandeko bangai bo aider biso na gouvernement bo aider biso bato ba mona na bato aner akisasa il faut kikapesu kuna tala ba cimetière wana babele yango we ndako ezali wapi na place oyo ndako ezali wapi baba moni keza ninga boye biso siko babotola biso siko tozala kola bazo tala bazo bate wapi ndako place oyo tolax wapi ndako mabele bakoko batikila biso bwana Congo mabele ezate mabele abatu bokomi kobotola mabele abatu bokomi kobotola lobi kuna bokozoma assiette bokomi kokata batu mitu bokomi kotire batu bokomi koboma batu biso mesala ndenge wana te biso za bakongole nyonso aza na mabele na ye kongole nyonso aza na mboka na ye kongole nyonso aza na mboka biso ya biso mboka yango oyo bandeko ndako ezali te oyo ndako nani atonga ndako place oyo bango baso mabele oyo bakoko na bango biso bakoko na biso yango oyo mabele yango bakoko batika yango ozo ndako ezali te siko bango ya bango siko bazo ya kosomba wapi ya bango baye bapaya bazo ba congolais te un vrai congolais akoki konyokola ndeko na ye congolais te oh makadam ya route matadi ekabula village na biso ngambo na ngambo makadam oyo tomamaki na 1959 makadam esalamaki ezalaki nzela mabele nzela ozomona biso tozovivre ntango belge na 1959 baasphalte nzela oyo na miso bakoko na biso na miso bakete na biso sikoyo bino bomona yango ekomi mpasi ya développement ekomi mpasi biso toya kozwa bino bosala bamboka te yango wana nde tolobi justice cher président de la république tozokoloba tozokolakisa mboka na biso ndako nde ezali na mboka na biso boye bamoni so toza baluyuma
bino kuna bozala bozebe na pouvoir bota est bazebe na pouvoir bato be ko ba te mais biso ba Congo siko tala nani pena mu Congo penda oyo ba osala biso boye za kola bato boko ba yaki planifier ba biki ba Congo bazala mi quantité ba Congo muto ko lobela bango azate ala bazo ko nyoko la biso to kimila wapi tokokimila wapi bandeko banga biso ba Congo tokokimila wapi nani ko lobela biso ba Congo nani ko lobela biso ba Congo nani nani ko lobela biso ba Congo tabu kibozo nyoko la biso okene mukongo azoki pouvoir alokele muluba te mukongo azoki pouvoir alokele ki mungala te mukongo alokele ki muswahili te mungala jui papa Mobutu nyoko muluba te sikoyo baswahili bazui Kabila jui donc Kabila jui ale na suka nango ekomi mabele komo kende bapaya bautaki bakotaki ekomi confusion na armée o baye bako o soki nini 4 vice-président bato wana batango bakotaki apasana mobulu ekoti donc tovivre yangoyo sikoyo moluba ozwi toana 4 tribu na yebi 4 langue Kikongo Kiswahili Kiluba Kingala mais sikoyo biso ozwi pouvoir tanza mabate asungi biso bekolo nyonso ozwi pouvoir siko ekolo nini siko oyo na suka siko mobebe se bandeko na suka luba ile suka luba basaba miyibi te ba Kongo ba dirigeant ba Swahili ba dirigeant Bangala ba dirigeant siko no sona ba dirigeant ki ba ko etolaki Congo moko président Tshisekedi pardon président réputation na yozeli ko beba baba ndeko mu Congo Mungala Muluba Muswahili tozali eloko moko yangwana bandeko na baluba pardon bon ça biso bandeko na biso bandeko na bino ba Congo toza loko moko toza biso subana mboka moko on seza honneur na bino baluba tolobi boye yo lobi na biso biso makamno so tozo leka na ba Congo lobi ke boza na justice mais siko justice yango ningo lobi bokendaki ebandaki ndenge nini siko bokomi wapi na likambo yango nde yango tozo lingo expliquer biso na nyonso ozo lobi merci Maman Gisèle. Omoni na justice ne tozali awa tokendeki na justice mais justice na niveau parquet maman eza malamu te. Tokende boye 37e fois ekozana semino to banda ya le 10 oyo le 10 mars. Mais ba rendez-vous ngona sikoyo chef de secteur na chef de territoire ba sepelité ba lobi non makambo ya parc makambo ya mabele eza makambo ya justice te. Eza makamoko territoire nde muteba mabele na secteur sikoyo bazo bengisa bango na secteur bango bazo ngoye na secteur te po bamoni baza na faute omoni sikoyo ngona sikoyo ikambotsana na sikoyo ba mikonzi na biso pardon bo salisa ba garçon na ba mona so ba mona na bango na secteur ba mona na territoire wana sikoyo nde tokoyeba sikoyo nde poni bazo teka mabele po bango bazoteka mabele ngo illégal bato bazoteka bango mabele ba étranger yango na siko bana bato bateki bi ma obotuma mabele na baza ba étranger bango so ngo bazobanga na bagamba cimetière na mabele bazoteka illégal ma yango bazokima siko na territoire bazokima siko na secteur bango motema na bango ezali na tribunal kuna pona nini ba avocat ba kombo ba commissionnaire na partie tribunal avocat pas tous les avocats mais avocat parmi bango moko ba avocat ba joa sur côté comme ba na ba okiti na terrain na ba comme ba commissionnaire ba avocat mais on est makambele et muta territoire na secteur mutu ba makambele avocat ba comme ba commissionnaire bango moko oui ba un avocat mbongo ba ko pesa papa bateki mabele ba ko pesa bateki 15 hectares na $15,000 ba ko pesa papa avocat ko pesa papa $3,000 papa le $3,000 ani o mabele ntimba teki papa le oh ya wuti 12 km ateki mabele nga na teki mabele nga ateki ka mabele te avocat na dû $3,000 wana somela ko jeep avocat a dû $3,000 papa boyaki et ma belle a papa bina nga teka ka mabele te comme yem to yaki na ba garçon ba so mabele ye avocat dû asombi jeep na ye arabe na $3,000 wana tellement nous siko makambo et moi siko makambo justice na biso en tout cas maman Gisèle présence sur le lapin batté faut prendre pas peut-être pas point sur les îles la justice na chose bafoué ba garçon ba yebi ki ba ko programmer na tribunal
Ngo ozomona bango bakipaka na bango na bayebiki na tribunal et pas basaka ba cop. Mais na territoire bazoki basiko na territoire. Bon mikana nyons na territoire na mabele na secteur eza na mabele bakoko batika depuis royaume Congo. Mikamlizo eza na secteur eza na territoire. Mais bango siko bazokima. Ozomona bazokima bayebiki kuna siko bakei kuna baza illégal moni. Mais mabele baoteka ya bango te. Yango wana siko mama Zizel mboka no se kei. Yango wana babi siko le batu bamonani mais siko tozo la justice ne sala. Et ça pour biso zo mabele na tozo na kimia. Tozo landa yo ndeko Jean-Paul donc justice sengeli. Yango le kambo ezali wana bandeko bangai Congo batu wana basa mayele bayebi na est kuna bitumbe ezali kuna bango siko bazo na est nde tolo boboy Ruberwa azala mabele munene Congo central nazala photo na photo potsuma na kolaka mabele munene batu muso balandaki bango bakendaki tipa na mabele ya Ruberwa bakekota kuna ozomona oui non ko sa te bien que vi c'est que ba main noire ezana sima wana ba mikonzi mo ba sima oui bongo siko mama Zizel makamabo ezalaka te dimaka moboto ngozo sala baba tango mbosa zo lobake bino ba député bino ba politicien bozwa ko na est bozali ande mo na Congo central mais o siko na moni baza na Congo central bato est mingi o ba député mingi est bango mo bazo kota siko na Congo central ozomona bon ba ko peka siko na ba garçon wana ya Congo central ba garçon yango bazo kima po baza na mikanda te ozomona siko na justice bato bo batekela o Congo baza na mikonzi bango siko ba ko balanda ba garçon na justice omoni bango siko bazo comparer na bato ko na kaka tribunal ba mikonzi na siko bango bazo tsa siko na bazo la siko ba la siko ba garçon na tribunal et pourtant ba garçon baza na droite ba garçon siko bazo ko mutu makasi par rapport ya ba mikonzi baza na sima na bango ba mikonzi na siko bongo boto la boto so tsi mabele mo mona ba pancarte siko biso to kende wapi to lia ndenge nini ngwa likambo la justice na biso il faut ba garçon na ba mwana kaka to na posa bake na justice bake na ba papier na bango biso ba limite zali so ba papa mboka na biso zali ba limite zali depuis Congo d'Antotela nyonso zali ozomona mais ko bango bazokima ba na mike ba mikolo ko boma ba mikolo ba chef village ko boma sikoyo ozomona parce que bazolinga ba boma papa na ngai azaka suna Congo central te akoma na kisasa pona nini bazolinga ba boma ye ozomona ba minga ya ba chef de village bazoboma bango na Congo central aja botuniye papa na nga koloba aguye ye Ruberwa somba na Congo central batu so balandaki bango bakendaki pa ye Ruberwa somba to ba filaki bango bazo kunda batu na butu bazo kunda batu na cimetière wana ngona batu aner ba cimetière wana batu aner bazo luka ba garçon na bazo kima bazo kunda batu na butu na moi Simon Manzenza Ntimba bango no swana siko bazo kima po babike cimetière wana mama Zizel bele batu bazo kunda bele batu cimetière yangoyo ezala mabele na tuyebi mkoto yebi batu wala bautaka wapi batu bazo ko na cimetière bazo uta wapi reba ndeko nga ba congolais ngana le karna biloko siko tala ba cimetière biso mo ba congolais bazo kunda biso na mabele na biso moko bazo bomba biso bazo mabele siko noble bi to kende wapi to kosala nini siko bango ba ye ba koti biso ko to ko ba minorité siko bango ba du ba terrain déjà ba terrain bango ba du eze belé pardon. Mais oui, na beza oui, ba ozo ba terrain surtout mais congolais. Mais biso ba autochtone to tsena ba belé muke. Mama Zizel. Biso ba autochtone to tsena ba belé muke. Ba pawana inconnu bazo batama na basima ba garçon oyo. Engwa likambo ezali na ba garçon oyo bandeko bangai, ba garçon botuna ka tous les jours. Ke ba garçon oyo bakangami déjà ba garçon biso susu zalanga bato bateki ba monani déjà. O ba ku na ba cimetière au pays il est temps pas isolé boy ndaku te eloko moko te na butu ba ko yakaka bakuni mutu boye na tongo mona ba bakuni mutu oh beton ba ça la beton la butu ba ça la beton la cimetière butu ba ndeko nga ba congolais cimetière was a force commune oh that's force commune but baza kuna ba identité la bango yebanité siko ba utaka wapi
Au moins, il y a 2 personnes, 3 personnes, il y a mutu bakundi. Na butu. Ndeti ba orzo bazo kima bango nyons. Bazo kima. Oh, nous sommes mona. Bazo kima na justice, bazo kima. Bande kunangana ba Congolais. Pardon. Oh, boso bozala bande kunangana justice. Ba garçon oh ntimba. Makukwa. Zawa Jérôme. Zawa Jérôme yekutwa za za chef de groupement mais yes ko on fois makambo nyons. Ngona yes ko ta banoko sikila garçon banoko sikila Simon, Simon, convocation pour Aner. Yes, chef de groupement Djouango, pone à Djouango. Baoluka Bango. Yes, chef de groupement, pone à Djouango, convocation, pour Aner, Babengsi garçon, ou à la boubou. Ou à la côté blé. Ou à la côté gauche. Babengsi yé. Yes, chef de secteur, chef de groupement, Zanakati, a dû lettre, pour Aner. Pour Aner, Babi bon, comme il y a Zate, Yokede ko se présenter. Yo ba cimetière yangwana bandeko nanga force commune ba cimetière banda depuis Joseph Kabila Zalaki ezala ngo ikambo zali wana siko to ye ba bakunda wana baza ba nani bafanda ka wapi ba wuta ka wapi bato bakunda wana baza ba nani bafanda ka wapi oh ba comme siko oh mutakufa na nzela comme nzela munene bakunda ki ba mutu ba kunda place baza ba famille te bato bazo kunda place so basala ka accident bazala ba famille te ozomona ngwana tozoloba nazoloba bandeko ngana kosaka te bozomona biloko na banda depuis que nazala ba pancarte tale bele batie bango wala kaka mama Zizel ne yolo ka tosale kina kulutu yo mama Zizel ozui village wana ngana ozui village wana mona bazo sala bango kaka ba paya bazo sala ba ndengo wana yo zwa village $15,000 yango $20,000 yango. Bon, on a $20,000. Allez, le village de 12 km, à côté du village à battre. Il y a des pancartes, des panneaux bâtis. Mon est basé ça là. Nicolas Mbongo, ba Congolais. Mbongo zo kende Nicolas Mbongo. Ba pasa bango soko teke belé $30,000. Cash, neti boy. Il y a du $15,000. Allez, le bossa Mbongo na biso, allez, atie ba bani na ye. Ozomona, pour il y a du $15,000. 15 hectares, $15,000. Yango, makadam yango, ya matadi. Mboka na biso yangwana, na face, mboka na biso yangwana, papa koko na biso bakola de génération en génération. Siko ndaku neza li bosa mboka na biso, ndaku neza na mboko, ndaku neza li bosa mboka na biso. Oza bilanga na biso na sima kuna bilanga na biso. Mais siko bako ba batiza ba pancarte. Siko bandeko bangai. O eza nini? Infiltration boyoka yango yo. Ba indeko na ngai infiltration ya ngoyo bandeko na ngai ba journaliste la tala na mbongo pesa mina tala pesa bino keme botsa bo diffuser mission oyo eza intérêt na biso ba Congolais lobi toza na kimia tala kimpese na kimpese kuna bitumbe za kuna pona nini biso ba Kongo to bomaka te biso ba Kongo to lobaka na munoko likambo zeli to vwandi mais na butu ko boma batu na butu ko boto la biloko na butu ko kanga mituka batu ba remorque bazo kanga ba remorque zo kene matadi ko zwa biloko makamwana Kongo santé les alakate omona batu mama Zizel na makadam na butu batu ngulu pa na butu na machette ngulu pa bazo lika na makadam ezalakate bazo boma batu. Oh, maman, ba chef de village bazo kufa mama Zizel. Non ko sate ta Clément Nyanza, ta Mukoko, ba bomi bango. Na 19 ba ko ta ko chef de village ba étrangler ye na mabela la mabele. Non ko sate comme le ta Clément Nyanza, to kanga bango va voisin, to kanga bango ba voisin, ngo papa ngo akimi. Papa ngo akimi po ni ndeko ba bomi ye. Chef de village ba bomi ye. Ngo papa ngo akimi ngo akimi na kisasa. Papa mikoji bangai. Papa Jean-Pierre Bemba vraiment papa nangai na tango na bino papa Jano Bemba Bemba Saolona papa na yo papa Kisekedi papa na yo bino bozui pena biso bandeko na ba Congolais mboka biso na biso bana papa na biso ba koli siko mboka bino bozui penza bino ba Congolais bozui na esi kuna bazolela na wese bazolela tuzolela siko bino boza na place siko vraiment toi bandeko quand même vile nga Kisekedi oza vile ngai na Belgique tuzaki na Belgique na meeting makambo belé vie lui yo comme président
mais nayebi ke sala makasi cher président soki te réputation na yo mke okene mazo kene mabe poni bakoloba ke bakotala référence na zaki na place o président seki de Chilombo on zaki na ministre de défense na Rwanda Jean-Pierre Bemba mon réputation mon okene mabe yango na bosala tout ba garçon na kaka na secteur na bata aner qui ça be épouiller basa ba investigation bato bazo kunda bato bakoteka mabele bazo uta bazo so mabele bazo uta wapi basa ba congolais un vrai congolais ni ko na ndeko congolais un vrai congolais ani bango ba ndeti bango bayi bazo so ba 30 hectares 50 hectares 5 hectares faut battre mibeko na mboka ongo teka mabele yo sombe yango imboka na yo wapi yo ngoso mabela bato lakisa biso ya yo imboka na yo wapi nde siko itele indien no so bato no so baza babaka Kiswahili bato no so babaka Kiswahili bato nyos ye indie wana auta na Tanzania ne indie auta na Tanzania bato no so babaka Kiswahili siko biso sikoyo to suka ndenge nini pourquoi comme ndenge nini Congo tozolela tozoloba siko bon l'homme de biso to leki dans 50 ans 100 ans mais Congo kei so continue boy dans 50 ans bande ko ngai dans 50 ans 30 ans des générations zoya et comment le kona est bande ko ngai so to sala makasi te na génération zoya bande ko banga biso ko ba autochtone mabele to tike nango suste biso ko ba autochtone mabele ba botoli siko bande ko na bango bazoya na ba hotel na Mbanza Ngungu talebele na Kisantu na Mbanza Ngungu talebele ba du village bande ko nango ba kevo na village aye awuti wapi ava na hotel na ba jib so hotel ba jib ba tambwa nango bazo kundula bato ba jib ba sika ba l'encriser ya noir ya sika deux personnes bako kunda mutu na butu basi mtiaka bozo mona bandeko bangai bandeko na lobaka na papa mazizel na lobaka na ba Congo France et pas ndeko Fabek Swanika ndeko bongo na tila kisasa kuna bandeko Flavien to kundola nazo loba papa zo leka batete basi bazo leka bandeko bangai tozo lela tozo laksa ba preuve pardon tozo laksa ba preuve siko lobby sur Congo kei yango na fona sala buku nazana ba histoire koto na biso wana na ndeko na Terve Maizo na papa Fabek Swanika na ntuka ngana ko déplacer Fabek Swanika na déplacer kana yaki na Belgique to kuzela ngona sala ki mission na 2017 metala longa nazo lo bakaka nazo lo okuso sa gravé tala mboka ba ko to na tina mboka na yaki pa na papa Fabek yango wana Patrick Mbeko ndeko na ko sala livre déjà ndenge nini nana biloko na kolakisa to sala livre lobi kuna livre ko bima ba ko tala ndenge nini Congo Central ndenge nini bandaka okende kambu même bazo kota kaka ba village nyonso badui bazo ba village voisin nyonso bazo djwa siko to suka ndenge nini bandeko bangai biso ba congolais toza ndenge nini biso ba congolais mais na yebi ke tokolonga bo skize nga na terme nazo ko employer so toza ndenge nini na yebi ke tokolonga ngande ko na bino na kolobaka nazo laksa no babilo ko na ba pancarte wana ti ba tola te debi bango te bandeko nanga biso nyonso talsa bato bazo teka bake na territoire bake na secteur bazo luka bango aner ba Congo ya Congo Central ya Congo ya Mbanza Ngungu azo luka bango bazo kima bandeko bangai soki ba ya solo poni bazo kima soki ya solo bandeko na ngai secteur azo luka bango territoire azo luka bango aner azo luka bango poni bazo kima bon tu bebe nga président qui sait que du pardon vient nga oza vient nga yo tanga na Mbanza Mboma na 1980 na Notre-Dame à Mbanza Mboma président de la République oza mtoko bossa na Congo Central te o tanga na Mbanza Mboma na Notre-Dame na 1980 zaki na 17 ans si je me trompe pas président de la République o tanga na Congo Central yangona benga chef de secteur à Congo Central ou bien ba ministre bo benga chef de secteur à Congo Central na précisément na Maboko na Mbanza Ngungu chef de territoire ya Mbanza Ngungu aner ya Mbanza Ngungu bayibi makambo bakamwe balobi o mais bino makambo nusu le kaka poni boyebisa biso te
Sikoyo ba cimetière oyo na droit nini basala ba cimetière oyo mikanda ezali wapi bana mikanda te bat bakunda pe kuna baza registré te ozomona so bazala ka registré bazala mikanda ebe so ba otika mabele tiboni bazokima omoni ewa likamna likamboza na tangu nango likamboza na batoko ba sombi batu wana bakukanga bango moko na moko bango bapuyaka ba garçon wana. Mais si comme makambo baluki na no tinto lobaka neto lobaka aner azu makambo so mais aner passe la faibleté bon déjà mbongo déjà comme bima mbongo comme bima bon on ba corrompre aner ngona aner akisasa so boza connecter na aner mbanza ngungu bona la biso pardon boye babato bazo kunda wana bato na bazo kunda ba ko mona mabele nini biso toza mikanda ba limite zali pa bazo kunda bato na mboka na biso pembeli kaka wana ta bazo kunda bato zo mona na butu jeep la crisère ya noir ba bimise mutu na jeep ba memechi na cimetière wana libule sama kija na moi ba kundi na butu wana ba zibi mabele ali na moi lobi na tongo ba ye na beto ba lambi ale ba tie likolo pa ba kunda ki mutu yango zo mona ba tie ba beto wana ozomona ngona bandiko nanga ba congolais to fungula misu bandiko nanga ba congolais to fungula misu nasi na lobi mama Zizel so tunanga mutuna. Non merci déjà tokei minute kei belé au lobby penza mo mingi pona ba congolais ba yokio mais ce que ngaki message na yo ya suka poto sur sa émission ngaki otikela bango nini pe olingi basala nini congolais asa nini na nyoso lobby na information o pesi. Ah merci mama Zizel bandiko nanga ba congolais ezanga ndeko na bino na lekaka mais cette fois-ci na sengi bino kaka to appuyer justice na biso to ba garçon na kaka bake na justice comme le président de la République a lobby que justice ne soit malade mais la maladie wana ekobonga nango kaka malembe et on a sengi bino ozala mu Congo ozala mu Ngala ozala mu Swahili na sengi ka justice na biso bato bazoteka comme na aner comme na chef pas chef de secteur comme pas chef de territoire na parquet kuna ba coopérer na parquet tout ce que c'est émission malam to pesio maloba message ni ngoko tika ba congolais o balandi message ya ngwana to pesio maloba tozo yoka nini basa bon ben message na zala ngo na sengi bandeko na nga na sengi lisungi na bino biso za ba congolais Congo za pona biso yanga bandeko bangai ya este en tout cas tata nzambe aza na bino po guerre wana isila mais guerre wana pe comme suna ezoki na west politiquement yanga na sengi bandeko bangai justice na biso bino bato ya justice bino bato ya l'état nazokoloba pamba te nazoloba boye pona nini mboka ezokende mboka se kei baboti biso mboka ba cimetière infiltration yango lezo salama eloko tozanga na posa justice na biso batu komba mwana bazoteka yango batu wana bakende se présenter na justice so justice a dû bango nde tokoyeba siko nde na nazotinda bango po baotinda bango baza ba politicien po baotinda bango ba politicien mo bino ba politicien toza ba ndeko yango likambo zalana toka na posa justice na biso secteur ba benga na chef ba benga chef de secteur ya boko na mbanza ngungu ba tuna ye makambo na zoloba babenga chef de territoire ya mbanza ngungu ayibi makambo oyo babenga bato aner ya mbanza ngungu bayibi ja cimetière oyo ngato lingi justice na biso sala ba garçon ba ke na justice ba lo ba suki pona ba oteka mabele na biso puis na sengisu na gouvernement na biso boy stopper makambo koteka mabele boy stopper penza mabele balobi keza ba village mabele balobi ya l'état mtatala mabele yo l'état tami beko yo siko funguli porte mais tu ouvre la porte pour pas paya ça le savoir gouvernement na biso botsa interdiction ya koteka mabele ngoteka mabele pona nini ozala posa ya nini po tekela mabele tekuluka alukeloko mususu asala kateka mabele po infiltration so kota na mboka na biso po na koteka mabele na kususu na Congo central makamuna zaki na ngo ya ngwana nazaka na poste ya justice na biso ba garçon wana na territoire bandeko so bozala bandeko na territoire ou bien na secteur ou bien na aner ba place wana ata na parquet
bandeko na biso na parquet aussi boza bandeko to souci ezali kaka nde justice na biso kende malamu po te boza solution bien so justice le babi c'est la justice qui lève la nation so justice eza ko telema makambo so ke na mbugo eza bien mais tant que justice eza bien te yango bato bazo profiter mais biso sike to timbili bango to ko linga te yango makambo saki na ngo yango wana to kana posa bato na ba muna na bake na justice to bato bakunda kuna na poni bato te kama belé ile on a zaka ngo ko ba yango na mama Gisèle na 5 ans en tout cas pas vie na Jean-Pierre Mbemba na pas président de la République tant on a bino tout ça qui na bino nous supporter bino comme dit déjà oyo to bisiko na pour ce message merci na ça na c'est ba elle bandeko nga ba congolais bo idenga pona makambo idenga pona makambo pombo na biso kende te merci. Merci Nayo. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV. Merci Maman Diamant. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.